Bisayo, na monde ya kilelo. Si on a nous numéro 1 na bango na France, ah na cop wana. Vous comprenez? Le premier ministre na bango aza na cop wana. So lubani. Carrément au koya, muto nyonso tu ayaka ministre. O député moko onani osimbika cop ya ba deux fois. Yebaka bandeko na bango na nyoto ba usangela yo. Ba bina makosis que non? Pakola ye. Makosis ça va ça $10 sur $20 je peux ça peut faire aller. Kudu, ça peut faire pour pas nango, a fini on balamo pe mon na té. Mais par rapport à makambo wana na yebito rolo bani. Place oyo, et c'est ce qu'on a vendu. Bon. Et ça n'a pas tué. Il va comme ça, va porter parole. Il va changer. Ou bien, on a quartier latin. Les cas, on va quartier latin. Les cas, c'est là, maison mère, les cas. Ceux qui ont une F victime. Au Vandi, au sentir que ici, il y a du respect. Est-ce que mon droit qui s'enjoue à un respect? À F victime. Non, je n'ai pas répondre au qu'il a deuxième cas. La deuxième cas. Non, on passe pas. Allez, on passe pas. Tu vas évoluer. La CPLI, tu peux aller bouiller. Tu peux aller en avis, vous avez un problème. Voilà. Mais sur le coup, tout ça qui est conférence. Comme la conférence des presse. Ah, ben, ma conférence de il dit que non, oyo ni mutu, azamwa likolo. Ils sont naïma. Dirison. Tu papa ni mutu atali tabi que non, on nga bena mwana na makam. Ngana wa ibande. Pour l'instant, na monde les gens a koyenga te. Voilà. Ça mango il y a grève. Biso, tout qui m'a pas né. Hôtel na bino ba billet ba tu basomba kete. Non, c'est pas ça. Ni c'était comme en Angola le quoi fallait ça moi ça l'a pas conscient parce que fallait comme un niveau muté mesuki along la même tatouage ya mwana na nzoto ya makosis kombo ya mwana ezali na nzoto along la yango ya marcosis pe batuni fallait bi no je crois qu'il y a boye ah bino ulandira la orchestre na makasi bien porte parole et tout ça porte parole la mission et tout ça bien porte parole la mission ça to kundela mosolo porte parole révolté ya mona bisa dona le mulo mwino na malekele okuta et dans là ça tu ni makambo orchestre on tu ni makambo et au sein la ignorance et le gauche doit être déjà to maîtriser makambo wana et les rapports côté crédibilité de la Tobosana. Donc, Nyaswana passe banda fala beta balena mako ya monde sala bino ko comprendre que non. Non seulement balena mako. Yem tapé sa malo bana basai. Et l'agence na bango non seulement balena mako. On est d'accord. Ba on ne doit pas na bazana. Ba to agence wana. Mon te fila. Et les qui bon na masamba débat kuna na masamba débat kuna mona kite que non. Donc fala mati makambo zaki. Non le matin na bi le concert masamba débat. Non le ba sur le outil. Comme Nezoya, alors que non, faire na orli, non, faire na orli et simbaraté. Par rapport au non, voilà, Didier. On a tout les champagne de faire déjà à la kisabiso ou azali, à bandango le lotel et à kop na ye. Ye abotami musicien, a comme musicien, mais abotami les musiciens. Le chomon a pas perdu bongo, on causera tout un jour, il y a des erreurs, il y a des musiciens, ma commission musicien, ma louka pete que bas doyer bas adapter pour la représentant moko beauté. Ce qu'il fallait c'est pour moi produit moko cher na Congo donc ils ont pena donc azalo quoi matière première na kati ya RDC. Les tout le monde le ba cobalt, les tout le monde le ba nini ba uranium donc il fallait azalo produit moko vraiment à côté comme cher. La communauté congolaise et la communauté étrangère au niveau international. Mpote bande ko balandi ya émission na biso tokundela bosolo ezali émission moko oyo esalamaka na mboka Angola na capitale Luanda. Tokundela bosolo ezali émission toponaki yango elongo na Papa de Onzinga pona kotalisa ba actualité pe kolobela ba langa nzembo to bazana ba evre na bango pourquoi pas tolobela kayango awa na tokundela bosolo na ebete lelo rapidement na yebi que nous makambo et quelqu'un de chaud parce que dès beaucoup mélange en tout cas ça va na ba analyse n'engo ça na chaîne pe ba émission des autres kendele vraiment n'engo binu bolingela ki ne bo moni que no émission siko eza ko kendele to kunda bosolo ezali émission auto pona kama za na j'aime bien awa pona hotalisa ba evre pe pona hotalisa ba makambo belé pe ba imboka yangola bisikani wa ko yo lobela makambo oyo bazana yango na to kunda bosolo to linga ka benjite to linga ko finga te to linga ka mutu soko zali koloba
ba vérité eza lesasité vérité eza pe bokabwanité soki vérité ezali pourquoi pas toloba yango mpona même que mwinda babombaka yango na se ya mbeto te mwinda fo tiango likolo mpona éclairé yango wana toponaki ke non tokundela bosolo mpona toloba kaka nde ba vérité vraiment nasima kamena rapidement nazali na ingénieur don Bernardo pe na régie nazali na ingénieur Rigene Penge napesi bambote nanga rapidement na mama bitanzinga napesi yo bambote à partir ya Suisse vraiment nayebi ete na registre tozali même langage bofongolelanga po parce que bamona nazala bango na plateau oyo napesi bondi ya poitarde saliba ya air Bon dia. tobayina na papa na biso Thierry Longangu. Papa Thierry Longangu. Les Falisman, capitaine à Warrior. Capitaine à Warrior. Ah, voilà. Double brassard. Double brassard. Donc, il y a un Togo. Donc, on a mis un soutien, qui Warrior sous brassard toujours. Super. Voilà, on a fait ce bambou tenanga rapidement côté papa na biso Rachi. Oh, bon dia. Boni. Et qui m'a entendu. Saoudi. Santé rapenda très calme de tout le monde. Santé bien. Santé qui top. Malgré mais tout ça. Ambote na bato balingaka yo. Wa yambo penda kobanda makambo nyonso tu napesi nano nika boronika moto ya yambo feregola esi bambote ebele esika azali na mikili ya poto apesi bagolwa nyonso tu mbote partout dans le monde esika bazali donc sans oublier masananga Yves Mabika basalamu ebele Joël Moloi esika azali na kati ya France sans oublier oncle na ye Gelo Bukalambai. Voilà. Papa na biso Thierry Camerano yango soki nayebi balinga ko bazebele surtout nde bamoni babia azongi lisusu voilà. Oui, apesi mbote pa mokoloko panduli ye moko aigle le king ngayo naza le Falisman capitaine de Warrior donc mbote mingi na ba Warrior nyonso président na biso ale visor président ba Warrior Fondeli Akis Dr Sacha 32 giga Serge Tata Kibokolo Hervé Katangala elongi ya mbongo donc bote na bango wana so staff na bosali te soba donc bote pena ekomela bango sika bazali wana pena ceinture pena mona ba ceinture ba Warrior pour tout na ceinture wana ceinture ba Warrior bango wana ana Luanda. Voilà, je pense que place bato baza ba comprendre que non ndenge zabe tozala banani vraiment ba yebi que non na gauche na ngai na tala mutaza représenter ba Warrior na minute oyo na kati Angola. Pe na droite na ngai bayebi ke non naza na moto aza korepresente bagaulois vraiment bato basengaki miso oyo ta molai mpona kotalisa bamusike na biso tokende ndenge nini façon nde musike na biso eza kokendele toloba na kaka bavérité vraiment bato bayeba bayebi ke non musike ezokende kokufa musike ezokende kokufa mpona nini po parce que banda fer abimisi bagaulois na ye banda fali mpe abimisi bawario na ye baza génération oyo badindisi vraiment musique par rapport à musique ezalelaki nde bavention babetaki yango ya bango bakomi koboma musique parce que bawario baye na lolenge na bango bagolwa mpe baye na lolenge na bango tokobana pa ya papa Thierry vraiment na mutunu na oti kotuna awawa na komona yango lelo musique na biso ndenge ezokendele bato baza koakize mpe mingi balider mibale 5e génération tozomona tozwa fali pupa tozwa feregola. En fait, ce qui te dit que musique n'a sens ni. Voilà, na sens que non, na romona ba guerre a onne au salama. Ezate ndenge to mona ki ba papa na biso ba lombo ne ba kenda nango. To yo mona ke no ba papa o mande ba kenda nango to yo mona ba jibe ba wera ne ba kenda nango. Ya bango komi pure. Pure parce que na ozolo ba pure, hein. Donc pur na ndenge nini parce que jusqu'à maintenant on a dit que fali tant bani carrière na ye bandaki mutali boso na génération na bango wana na tininga zo matati lelo ndinga zo koma ba niveau wana guerre wana ninga zaki na evangéliser subonte pour fali déjà atiki moi plateforme on a comme na plateforme sous azara na guerre na mutute guerre wana ezalaki bande tant bazali na quartier la terre au monde affaire gola za koto fali pour za koto mais au monde que no ba bon, en quelque sorte, et ça, quand on va mélomane, on va traiter comme guerre. Les fanatiques, on va traiter comme guerre.
Jusqu'à maintenant, moi, banda quartier latin, moi, je suis pas, dans les lots, fallait qui tant baroyeur, ma commis. Et on a bien un falisman. Parce que, tout l'on a fallu, banda New City. Banda New City. Ah, il est solo. Concernant moi, New City, non, qu'est-ce que moi, et, là, vous mettez dans la boulangerie, moi, quoi, on a série qui s'engage. Si on a banda, on a bien dans le quartier. Quand il y a matin, moi, on a mon cabane, libanga, ça va, moi, bon, pour cabane, comment la balade peut délire. Azana cicatrice moi mon amour wa bambara libanga tant mati podium azoyemba bali obina na bato mon amour ya orchestre fraternité ba bambara libanga a sur à Solongo Kisangani donc fruit wana zaki na mobanda kala na quartier latin on répond à la question na quartier latin les gens disent et ote bazala qui une rivalité là mon rivalité parce que bazala qui même fallait zo gratter faire azoyemba bazuma ensemble. Et man dit momo winga mutu na ka kutomela musotu mozole eloko on bel bossa là-bas ba dio ba ngui bali ensemble ben muté mes aki mon côté izaka ka ne bato bazoye ma ba ensemble mais muté mes aki mon côté muté mes ala mais mutu na mutu nde tozala boye muté mo yayo eza muté mo yanga été parce que fali ndenge na yebié ya za bandalongo donc ya za penza BCBG bon chic bon jar donc on a silelo kaki paka kokolo donc ndenge za wana fali makila weye des aine pour ça moi on a vandi na ba vie na biso wana ba to vandi na ba vie na biso les defebia wa senga to mona ba wera bazo ne pas masanae avant na ba JB pour ba tout ça ba histoire oté JB za moi on a paye à Sikini et on moni makila wana tango weye za ki ensemble ba pesa ki force on n'est pas JB pour ça ki Sikini donc fali pe moni ndenge za ki on a amimi ki Sikini wana amimi on na quartier latin le moni quartier latin le longo ya ba vie ba lota ba veste minene aina kiwenge siko poza imwana ya bandana amemi on a quartier latin on moni quartier latin comme ina niveau wana moni ba force de frappe moni ba makini ya danger moni ba frappe kaka moni ba pop vert moni ba danger les morts donc c'est les sangs de wenge vous avez tambola kati na ye pour aller revendre na ba vina biso ba wera ba jibe déjà à partir déjà à 5 mois so comprendre voilà tous à nous wana on appelle ça malwa papa na biso rache question moko o na rotuna wana eza tango to yo kaka masolo bato bazobeta masolo que non ranking ya fali na fere et uta parce que tango fali za na quartier la terre faire za na maison mère fali abotola même moi si ya fere yebisa biso na yo oza warrior tenir lobby oza faliman voilà naza falisman na pe warrior voilà on a capitaine oui na on ngala top na place aux allez nano après oza warrior voilà histoire wana betela biso na parce que tamola mingo yoka ngobe fallait abotola faire moi sinaye banene tout ça après il y a moins de salle ils appellent moko ya barankino etikala wana na yebite donc ça l'effort na sola na ina tu ne pe question na sota on tuna été bon na nazalaki wana na bandal na bi série mo boye avant activer les low focus kala ba série wana ya quartier la tazaki na système wana sangaki ando c'est qui na artillerie donc tant que na artillerie pour ezaki ba galon wana imo sa longola ba galon wana tu mais na yebite mena limite à cause en attend akini usama kamwana parce que fali penza aza pena na humanisme kati na vraiment azana humanisme kati na donc na limite vraiment que humanisme wana akoko kini na makambo wana isaka ramete yo kaba banda boye masoto kana banda se bale kanaka mona ozeba masoto kala boye so lili tonge boye mona mutu ngi to ndo masoto ndo amenyo masoto ndo amenyo masoto ya ila kala so lili tonge mali tonge mona boye mona mutu bani done na mona to no banga makambo mais histoire wana na limite mais que c'est on a ça na activer artillerie c'est là mais wengi nyo soba yeba kiango maison mère wengi nyo soba yeba que non fallait azoka moi si affaire ngana ça na preuve ti na limité vraiment pour ya ça na humanisme na limité ko ninga so moi si ya déco na penda Hervé na limité pour na humanisme ça na mo yo mo so mo na di comportement ni reflétera o ya outi merci beaucoup Toya rapidement pas ende la biso rache voilà tout le monde n'est mis sur le kende de courage par rapport à quota là la génération 5e génération ba leader ni balé bazaro mema yango et na ne bazaro memela yango eza pena ne ba benchon ma mema ka ona ba jibeke bon moni tant to lo be la 5e génération faut total ande ma bandaki
charge à 5e génération déjà, Moutayamba Banda Moukala. Abanon d'un franc congolais. Ça déjà charge à 5e génération, il va ça déjà également. Il y a 5e génération à Sali. Et Iwana. Faut bien que tu comprendre en moitié. Une fois qu'on les a sélection, on va bien que ça va tenir. Il y a 5e génération. Il est à la guide. Répète ma présentation. Vous allez rappeler ma coulute. Ma coulute, il est banan ou baroté sa makam. Tant ma coulute, va vendre, va talaki, nani, oyo. Après qu'on présente lobby 5e génération. A trouvé, mais c'est mon bazan à une barre ma casse d'Asie. Faire go la bâtiment. A bêti franc congolais. A l'écaille et vendre l'histoire dans le Congo. A y a bêti le bino vite à Imano. Nani a bina aussi les lots. Nani a imba à monter. Là, donc, c'est ce rôle, on m'invite pour faire déjà à la Kisabiso ou Azali. À Bandang, les lots, les accords, naïe. Yé, à botami musicien, à comment musicien, mais à botami les musiciens. Le chomon n'a pas perdu bon, on causera tout un jour, il y a des erreurs, mon côté musique. Yé, à botami musicien, ma commission musicien, ma louka pété, que bas, voyez, bas, adapté, pour Azala, représentant mon côté. Il y a botami. C'est le problème dans les alliés. Non. Le problème dans les alliés. Mais la génération des autres qui est entre Bagolois, na Bavario, génération des autres qui est on dirait exactement tout le monde a une maison, mais nous qui est passé. Au moins, la Bagolois, Moutalo, il a pour la faire, mais Bacalé va bêter. Bon, au moins, en fait, dans la série ABCB, na maison, mais après, Bakabuna, na Bango. Les Arabes, ils sont ma fan, au moins, ils ont son moukier, tout le monde a un groupe moroboué, maniqué, salara. On se comprend. Basali staff na bango, nani, maniqué, na Alexis Weti, na leader na bango, nani, en Belgique, nani, leader na bango, nani, combo de Kimi, et Royaraka. Il y a là qu'il dit, on a uniquement, on a étouffé événement. Il a fait rigoler. Le papier va t'assaler l'eau à ma langue, bon, bazar pour na couper ça. Aux gens en principe, Bagolo va battre mon boué, Maluka va m'accamouter. Bisso total aura toujours au papier inversé la bisso. Ngala woti Hollanda wa Loka Nathalie Sayo. Tant que c'est la nasili c'est là le coup. Au place à mon zoluka. Au basala qui me bazone c'est que vous arrangez sur la place on mon akeno. Tant que que yo zane loko wana. Nzamba pesa ya ngo déjà. Ngana ngote ngabazo ko adapter ngai. Alors, pour qu'on ma place, yo zato pour na kuta yo, to tambour ensemble. Le kuta il faut y avoir. Le kuta yé ba ken piana voilà. Ken piana Alexis, bazaki bela mutalika so bamutu basala empire du mal. Les lots vraiment témoigner, bango mutatuna bangote. Aleke monsieur pas David Mumbela le lele ngoma nika leki a le lele ngo. Ike mbuta kutu déjà le bango depuis kana. Empire du mal pour ba nous ba malamu oyo papier fait en ça musique a bien voulu la mission on se comprend nous sortons les adini pour ba komi sentimba akoma musicien to akoma les so ba to anda so ba manike ba ken prenant ba lo ba ba bino bo akisa maman fali mais bango ba lo ba mo biso ko yo so bomi mutu ko ngana ba ke bomi mutu na na formula yo moko tsena munoti na na lo ba ke bango ba mo tatu na biso tuna ba muti. Donc, tu comprends que non, nous sommes au salon. On a ordonné la botombo. C'est normal à grand. Les gens comme les grands, à commis, tout, mais à pire du mal, nous te tombons liés. Pas comme un bon. C'est que tu ressens à peine à faire à Tigaro, Tinda, musique à finir à paix. Musique Ndingu, aïe, pour travailler et na orchestre, la mission, mais à ça, boulot volontaire. Musique Ndingu, le bol bakeno. Papier vert Tinder. Musique qui nous a banni par papier vert. Voilà volontaire comment ceux qui fait abîmer les passeports, abîmer les visas, même la photo. Et photo de musique qui nous a qui n'a moins. Et n'a vu faire abîmer les visas. Il y a moins bien vu à quel âge déjà photo. À quel âge déjà photo. Parce qu'il y a les plus gros points de hasard boulot volontaire. Hasard amanda qui est pas nan. Et pas du canot. Alors pas du canot et pas wata. On se comprend. Il faut bien être. Il y a moi component et ma cause arrêtée. Roko sa lelo lobi le mais lobi na kuna vérité faut ça nini ebima
à place ya ngwana kolo makambu place ya ngwana na zana bige no tangu mutazo longwa abandele ko lobela alongwa yaba alongwa kenguna ba yamba ne place yebe bisa génération ya ngwana ve bisa yo musique ezo beba lokuta suka nango ba okanga yo kaka lokuta suka nango ba okanga donc cela veut dire quoi akei asali mais a comprendre aga mutango na ochapui a opola na ye akepa nani mutakala mutango na ochapui a opola na ye ni na mozo sanga likamu na mosila kate asangi bolimbisi kenga melimbisa nga na mabeni na banya ko sala na banya ko prier sata parta lelo nzambe na sali tulela na lingi suma sumute azongi ne na bonne na musique malamu boto benga na ntasali tulela. Voilà, merci beaucoup vraiment Naibi Geno. Bon, ok, toza okende vraiment très bien. Naibi Geno, avion c'est matériel déjà. Papa na biso chéri, tolo ba makamusko yo ya menwa yo kende makamde borache à lobby. Musique bino mo nde onire boza ko gérer que politesse yango. Omona mutu mo ba manike basangani ba nani ba ken piana. Omona bazala pena fali ba lera na me bazofinga ka kamususu me fali baloba na bango eloko te omona pe kuna pe omona bazofinga pe fali baloba na bango eloko te donc tozonga to yesko na makambo etali ya menwa bakize bino mingi ke fali soki akomemata 60 personnes na poto mais so baninga bayeba memata 20 personnes omona bakize bimika ata mosu 10 pourquoi tina niveau wana omoni ntango tozokola bande koloba mosapi ya mokolo etelisaka manga mosapi ya mokolo etelisaka manga mosapi ya mokolo ngazaka mpona mwa parabole mosapi ya mokolo etelisaka manga donc quel disait je peux dire quoi omoni motu na vindi toza boye okoki kokosa bato bayoki yo mais conscience no okosa yango te premièrement Fali c'est un éduqué, c'est un diplômé. Alinga ba bêtise place ya zalate. So moni mutayiko luka musala kuna. Na jari ya ba jeune oyo bayaka pona kofinga kusala boy. Akenda alibanda. Parce que on comprend que place oyo ese sikana na ko vanda te. Place oyo ese sikana vanda te. Bon. Eza na batu ele bayako luka musala ba porter parole, le ba changer o baya na quartier latin, ba quartier latin. Baleka basera ba maison mère baleka ceux qui ont F victime au Vandi au sentir que ici il y a du respect. Est-ce que mon aura qui s'endure à un respect azala F victime qui s'endure à un respect il y a pas à ça la problème il y a leader na ekaka il s'attaque pas aux gens atanga komba mutute afinga kama mama ya mutute afinga mama ya nani eloko ezokoboma biso ilokuta mo mama lokuta na oloba ekotela zana ayembe kali na kosa so lokuta bayeleka nango ezate poto kwanya la vérité to la vérité donc yaka kunda bosolo jando koseka si loba vérité te papa akoki ma place azaleli to la vérité te abunga place azaleli pardon to continue qui sinjora zalaki c'est mon porte-parole ya orchestre sus azalina makambo na yona quartier la terre oui alika na quartier la terre ke pas jide azalina ba comportement na yona soko moni banda ina FDT akomi ko modérer ba sentiment na ba émotion na ko modérer yango parce que asa pembeni ya muto azindike vous comprendre comment réduire akomi ko modérer quand on va ko modérer ba émotion parce que fanatisme ya mwa mobali wana nani sila mite oloba no tena la vérité ne pas bazana Dubai bongo excusez ne bazana Dubai bongo auto sala émission okoloba c'est moi qui parle voilà c'est pas ça loba moni émotion ya fanatisme et même ma place sous mais lelo place azana F victime avec qui nous bien que ça akoma ko modérer quand on dit ko modérer donc quand vous modérer loko vous en exagérer ma comme société que si je m'attaque à cette personne la taille comme on aime dans le biboué parce que on a pas sanction ezalaka tu peux faire de propagande il y a musiciens et artistes sans insulter les gens sans s'attaquer à personne botangi comme on est direct on manque respect c'est ça parce que F victime les a place milieu que ça mais moi quand je passe dans des émissions na vitaka ko
tutoyer bato otanga bakombo bakofinga bato. Non, je fais pas ça parce que totalaka papo ya biso ndenge azogérer succès na ye parce que azana sentir aba champion. Au sentir a champion comme c'est pas na biso. Donc azana sentir wana azana ngo. Donc biso faut to gérer succès na ye bien. To linga o bato zo mona mabe soto bongola ngo malamu. Mais bato musu balobi ke non faire kuto etamo uta bakangaki wana alalaki na ye bino ndena bawawe bosale ke bolamuse parce que bo sale émission chaque jour ko lobela ndé sale ke non et la musa lisusu mwana mai parce que bino ko finga chaque jour ko loba chaque jour na ba télévision. On devait le faire parce que à sa patrimoine pays à Congo on devait le faire pour tant que tout ça tout le baté angaka ça là toujours fallait là comment ce qui au temps comme fallait le l'autre côté pour s'amplier on dit quoi to susciter place à Zalaki to longola place à Zalaki wana fallait to banda ko tout kai ce qu'il fallait que focus aux hommes on a focus so que focus ils ont demandé place en tout ce qui aux hommes en place tout ce va continuer sur to tamboli déjà aux hommes en place tout ce qui voilà to continuer nuance aux hommes en place tout ce qui voilà to quand est-ce qu'on a Dubaï ah ben Angola tobeta na parking tesika babomba bakarte una na oya tobeta na parking kuna na ona penelo na ale pena ya mwana kuna na oya voilà kuna na oya na ba question na masina bongisa ki kuna na oya awa ndelo ezala show tolo ba makambo ya menwa na menwa nini obini bosala na ba ambassade relation ni bozala na ambassade oyo koma que non soki fali asengi ba visa même asengi 70 visa ba pesa 70 visa mais on a ba question monsieur komi ba komo ka kola ba kati peta 20 visa mo ba kati ba pesa te ce problème de crédibilité et de l'organisation organisation na ambassade ba pays mo fallait ça crédible lelo soko moni fali akosenga visa parce que na staff ya fali il y a des gens où la tête fonctionne bien et en plus ça crédible parce que tant que naka F victime baki tout le monde a bahonye sur la zone confiance wana ba pesa pa nae so qui a les pour na bato il faut besoin visa parce que balena ba ministère baki mate akena bango banda F victime banana ba ministère baki mate c'est problème c'est quoi que bazon ba bahonye problème ezani problème ezani tout ça na bato susu o bakina na fali bakina le bazape na poto bakina na vraiment normal hier qui matin lakini voie normal parce que aux a visa na 5 ans aux il sont dans 5 ans 6 ans 4 ans aux anango OK passer temps na kuna oluki ba voisin moyen pour comment crédible na carte ya France vous comprenez tu peux faire ça parce que ma bende ezaki la sobino bovandi seri bokimi iso e ba mise ba kimati bakena na voie moko donc to na portugais donc légalement il y a un moni qui peut sa crédibilité par fali et va payer confiance tant que ninga ça fait sous la minute comment légende et la musique na biso en plus numéro 1 il y a génération naie et moi non moni azaka na moi à dire na ambassade ceux qui va payer les gens plus numéro 1 on ne va pas marcher les mots biso mona ra mona dona muko muta comme les gens muto aza les gens muto aza numéro 1 na tira ba titre fallait à les gens parce que ce côté là na minute oyo la musique congolaise que défendre le drapeau du Congo, c'est fallu ou pas. On va pas marcher le mot, on va pas, tous à la contre molé maté, tous à la dictateur, tous à la front, tous à la verdict, qui fallait na ministre à numéro 1, à se défendre équipe nationale, la musique congolaise. Il faut qu'on le dise, on va pas marcher les mots. Faut que le baron tous à la vérité. Là, le sud de Vandi Boy, tout le monde dit ah, lelo, tout ce qu'on message, joueur n'a biso, nedi, tout le bas, cassel bien, bah, vraiment, qu'il est bosso. On va jeter des fleurs. On va applaudir. Parce qu'il fait la fierté de notre pays. Les problèmes, c'est le meilleur problème, ils ont à Congo. Ils allaient monter ma bizarre richesse, c'est pas, artistes et musiciens, à Congo. So c'est un football bon monde ngeza la ma ici so komba sana motema to ko somona imuninga zo sa eloko malambo lelo akina Dubai ke découvrir Dubai lelo ke no CN zo découvrir on te liboso azo funga biso banzela c'est un garçon jeter des fleurs vous mettez maboko non mon frère ça misa lelo pe lobi wa ibo so ba o senga na sabino nzela senga fala sabino nzela ah mon frère nini tu vas le confère le suivre les guides le bon va la semaine hier soit zo senga so que non fallait ba senga pas parler Alexandre donc abon suivre les guides après Kofi non Kofi n'a rien à voir dans ces problèmes Kofi yem dans le suivre les guides Azaki suivait les guides Azalaki tout qui la sautante et ça t'en
na biso. Comment ça Kofi n'a passé? Hein? Bino. Non, Kofi a passé. Bino, comment ça Kofi n'a passé? Kofi, c'est notre père. Parce qu'il me fait biso. Il fallait tenter de parachever tout ce que Kofi Olomide a fait. Kofi a fait de la bonne musique et il continue à faire de la musique congolaise. Il a fait de la bonne musique. À l'époque, Anne Kogani. Et il fallait être en train de parachever. Quand on dit parachever, il fait ça en mieux. Que Kofi. Oui, aujourd'hui, tout est dans le football argentin. Maradona a qui danger, mais Messi, il est en train de parachever tout ce que Maradona a fait dans le passé. Messi a parachevé. C'est comme dans le quartier latin, dans les Tchatcho. Fallait à parachever Tchatcho. Parce que, à Mimi Tchatcho, na rumba, à Mimi Tchatcho, na slow, à Mimi Tchatcho, na blues, à Mimi Tchatcho. Donc, il vraiment son bon, il fallait oublier, mon garçon, il est pas à Kofi, il fait les Kofi en mieux. C'est une fierté pour Kofi Olomide. Pas ça, la raison fière. Voilà, voilà. Merci beaucoup, vraiment. Et puis que notre autres est bien découragé. Voilà. Naza arbitre. Donc, température de venir, tu vois, Canada, et puis que nous autres Canada bien. Mais évitez. Na oyo papa na biso tira lobi. Na tout le monde va bien main noire. Main noire. Surtout bino na bangolo, boto za film ba main pardon, film ba main noire. Et bino ne ba to kizaki ke fali mutaza moko asala bino ba main noire wana. Donc wana to le bango to za la clair. Et là on bosse. Wa kizaki pardon ya nini? So bino za bizate. Ngo ba kizaka. Ya ngolo ka bosse na zolo bana ndeko chéri. Omoni na vie faut te la vérité. Tant on zolo que non orchestre Eve Timba qui m'a raté dans poto et on l'écoute déjà. Ce qu'on dit jet set na Eve Timba nan basé belé dans poto. Les orchestres na bango. À chaque voyage batikala. Chaque voyage batikala. Et sa crédibilité tout la vérité. Tout la vérité tant tout le la mamba maintenant poto ça va tout ça information. Net voyage batikala. Il saute muto qui a information. Net voyage batikala. Bana batikala. Déjà quelques personnes batika comment on a bon l'équilibre. Quelques personnes mi balo même ça tout batika la ki. Na Dubai pe batika li. Na Dubai otika la deni. Na Dubai otika la deni. On se comprend tout bête ma solo ya France de batika la kuna. Ceux qui ont le bon soit aussi étiré maman niqué. Ah j'ai les shows maman niqué. Pas ça na bon notre batika la kuna. Makena na compte ya oppression. Donc, ce qui a la crédibilité, d'abord, c'est dans le couteau. Jet set, la crédibilité par rapport à Bango. Jet set, Banda, to Zongel Maramba, pour tous les seuls musiciens à Biso Atsikalikuna, et ça, Rizagola. Et à part Rizé, Riza Atsikali, na Vijani, à 5 ans, n'a pas de support. On s'en prend, sur l'année, à ta pour ça, la mission Moroboya, des jours, sur l'année, où l'on a expliqué, Rizé Atsikali, pour un problème, il y a moins Sinaï. Et là, ils attikali na poto. Biso, ils a difficilement mon musicien qui mis na poto. Depuis lui, attikala na voyage au ta oleka. Après, à zongi na yo au région de l'orchestre na Congo. Mais peut ça que les jeunes disent ça m'a dit. On s'en prend. Jet set là difficilement musicien actif na poto. Donc côté crédibilité déjà, abosa na mu wana alobi lokuta. Crédibilité dans la jet set. Il va voyager ka, il va sonaka. Donc affaire ya menwa wana. Voilà. Mokilité, vérité, et où t'as la ambassade. Ma réponse au ça, il y a un mot qui ambassade à l'Obini. Ambassade, ma raison au ça, il a crédibilité. Bazo acquisé, net Marc Aouz, il y a Ilouz, Virginie, Golba, moi, quelques personnes, voilà, cette personne, bazo, va visiter, voilà. Ok, bah finir bah des fois pour nous surtout tout y bien moi bah des fois qui sont fini des fois comme on a visa exact banan bazo que nous paie ça ma plainte et everything bazo que nous paie ça ma plainte kuna ya kwa kize baninga et ba finir ka biso toza ba pele yango ka o ezo pesa que non ba po lelo monde déjà bango dirige banan bango des fois ba dirige moi des fois on va diriger donc na net na ambassade ya Schengen na maison Schengen déjà so que kuna eza bango
Madame Catherine attend mazana ba elie de image que non amoni élément na zana ta mambalo ba ba elie de image alobi te ba elie na ba image au fin na déjà c'est quoi pardon de courage toza na wana toza ka ndeko na biso Costa Mutamba tanga koti na makamba justice mbala moko apesi ba loi que non ba des fois fo banda okanga bango na diamonde kasi na c'est fo banda okanga ba des fois banene tout ça makambo nyonso ekomene lelo peuple kongo balobi que non pona pe ateli parmi makambo akuta nango ndenge alobaki balongola ba unité nasilisa pona nakoma na place na ngai apa kolongola Kabila na po basambisa Kabila na ndenge alobe makambo des fois yango kutane est-ce que fali siko na makambo wana za wapi tango ya alobi que non bakanga ba des fois est-ce que fali aleka aloba que non bokanga bango te fali apekisa makambo wana lelo nanga na vie bisayo na monde ya kilelo cela nous yemo numéro 1 na bango na France na COP wana vous comprenez premier ministre na bango azana COP wana so lubani carrément okweya muto nyonso tu ayaka ministre o député moko onani osimbika COP ya ba des fois yebaka bandeko na bango nyonso ba osangela yo agence na bango na hôtel de ville na biso toke malembe ko ba comprendre auto loba Kofi Olomide fala abeta awa na place ba cheval awa conseil ratake yepe arbi que non ba lobby que nous amène parmi wana parce que batunio soit de place ezake nini ba cheval hippodrome voilà hippodrome pour la poto una ba lobby sou que non fali soit la livier abeti sou menoir ni tout ça est-ce que Kofi Olomide pe akizar ba tunye ba akizar pe ba des fois bon pour ba abeta te na pena na ko loba likambo o ne bi mutuna makolo to moni affaire affaire ko ezo ya ka ba menoir et mambo ba des fois si tu es na biso ngina eza COP afali donc to que gauche droite te dit que non COP na ye yango wana avant de wana te maili wana mais le moment to ba que non mandat ici là on comprend mandat ici là nango to pesi ba mo chance ba régner pendant 5 ans bon parce que ça va il a fait 2 ans élection ça mana ba lo ngami su ba kota est-ce que madame la Catherine Kabanda chez Mélo Schengen yete a le kanaye donc makambo kutu yo que le gauche droite te ko déjà to maîtriser makambo wana et les rapports côté crédibilité de tout ça donc nyaswana pas banda fala beta balena mako ya monde sala bino ko comprendre que non non seulement balena mako yem ta pesa malo bana ambassade et l'agence na bango non seulement balena mako on est d'accord ba on notre bazala na bazala ba to agence wana na ba siège joueur autour bazala wana bazabana on est complètement il faut nani mudale faut ta zakona staff wana ni so agence na bango Jebel, agence na bango. Moi les camarades, est-ce on est dans les camarades match. Yobe tango zo babilo kwa nengo yo. Tango ko ta visa na ambassade ya Portugal tango pimelo visa yo lo basu fali. Tira za avant ya ima non la vérité. Toko moni atoza to kundela bosolo. Ozomprendre. Soki makamna okosa alo banana ke na okosa. Vrai ou faux? Être victime ba initié ba kimara mingi na poto. Alors on va ministre qui m'a dit ça le bac déjà na landi bango lobi na njonga ba pesa nyani calendrier na bango bando beta ba conseil na bango na njonga bazaki plus de 12 musiciens et victimes batikala na poto plus de 12 mais kabuya na mona qui était et bon bazaki na plus de 12 sima mobimba ba musiciens ba nima avant na bi ce que bilema pena batikala na poto ebele mais na kamo ndeko chiri lelo ali que non batikala te aonu que la mo sens sera bien ba norme normal yo kei na kombo ya empresa zoni yo tikali okimi okolu banzela na yo alors bien ba norme normal eza que non nga na voyager personnellement nga moko na ndenge na sengi visa ba pesi na ke na sali makambo na ça m'a ramené on a comment mouvement on a des peuples le monde est le ambassade on a soit linga qui poto malgré tout oui abimina est victime soit linga qui na minute yo moi tout na temps normal atikala te on y prendre qu'est-ce que est victime
Mais le levé sur total et un moment là, on décourage et ils avaient ma bête parce que papa m'a bête au monde a battu belé au lieu de vendre dans la porte balobango que non c'est papa m'a d'abord mais ne ko fali mais ce qui de l'eau à ça que non ça mususu ba collègue na ye ba to kola na bango ba musicien mususu a tiki bango na porte et a pas de ba we ka tika wa na porte il est aussi de retirer component qui est on a copie ba musicien ba ki ma na bango ka eloko so ndeko tira ba tia mwana na pas musicien donc ce moni musicien akimi na est victime à tirer la photo vraiment normal so moni akimi na la relation fali ba relation so na des relations ya mema so ba ni ba musicien ba ki ba so tanga na mibale oyo yebi ne ba miso ko la ma ba nani azonga nani ni ba tira za ne na roloba oui toza na petit na biso petit na ngai ya jogo vina jogo azoloba mara swegi na minto za Gauthier Bilele azana kin akenda ipoto azongi fali mtamaki Gauthier Bilele amaki edingwe oyita ngabe Gauthier Bilele mtasala encore déjà tolo bila bien edingwe kasi na biso kabato petit na biso edingwe aza kuna na PC mbote edingwe yo yebi c'est to beta babale wana na senja edingwe akenda ipoto azongi est-ce que va comédien Bakati ya joueur petit na nga sinkine nazo ba petit na nga sinkine Jembakati petit frère masa na nga Delco Lutumba na PC mbote bakendaki bazongi na miso longo ba okende bazonga ba comédien ba okende siko ba okende na parler parce que tout le monde la ba boka bazo tsubu ba mimi ba tout le monde bazo ba lo ba fali mimi ba pesa na part wana ba comédien faut que na porte-parole na ça c'est 14e tayi ba mona c'est ba okende tenga na otuna ndengo parce que c'est porte-parole ça zone de l'orchestre na biso azema ki wakita kiboye banano batikalaka tozala boye biso ne tokoma to moni biso to pesa charge ya orchestre c'est comme banaliste na biso to pesa na charge wana mutu moko te azala bakanga maboko donc bino nyonso bozala penda l'aise beaucoup ma porte-parole analyste ya F victime na ba via kala ya latino bango tu pesa ba boulot wana beaucoup ma analyste ya F victime voilà merci beaucoup na ibi que non na poto bazo na biso pe makamto za wasale s'appelle ça Yannick Kini à rembourse voilà millionnaire 1 millionnaire 2 millionnaires soit kana ibi sayo Yannick Kini à rembourse babi Afrique du Sud ils ont katabasali na maboko na ye yimda simbiango sans oublier Cisco Kitenge mtazana taya Michael Jackson Cisco Kitenge na kata Zambie papa na biso chéri to ya non panayo awa po na koyeba to ye na makambo o etali conseil ya bino ya Dubai OK Dubai bozongi boke Brazzaville bobeti na jour ya indépendance défendre kaka drapeau ya musique congolaise fali mne musala zwinga binga kai mukoloko pandule muto asomba paradis pona bolamu monde de raboito monde les placer na paradis ya soma dia mo parti ndamu pona bolamu azosala donc le koni mo de na kati ya paradis bolamu leki ya trop donc jour indépendance batali ki to benga na pas na Congo kuna na RDC pour abeta sonzimo ya musique pona indépendance batali ka mutu ko koni sote kama mingi bandela biso na no zonga na mwasi mke bandela biso resistini ezaki na Dubai pe avantage à concert on ezaki ni bon et donc on a vraiment mukoloko pandu les places azali mutasomba place na paradis pona bolamu akoma ki wana Dubai eza mbala liboso mona pays moko arabe pays moko musulman et ton concert et ton daningi wana mbala liboso misia liboso comme na Dubai wana on fait très bien misia liboso misia liboso akoma na Dubai wana ki mona concert ça le plus bongo ba na batu balati ba sultani donc balati ba sultani bayaki okota na concert wana zeka communauté congolaise ezaki na ba arabe bayo beta pena mususu bayaki wana ba mielezo beta nango ndenge fala yemba na lingala mususu melodie na ayemba ngona na kiarabe na monoko moko na bango alandika melodie a transformer yango ndeto mona na Angola banzemo na ya fali ya lingala bakomisa on na portugais donc na mona epemo donc jeune moko atindela nga pour donc dans l'émission a interpréter melodie na arabe et beta yazo iba monoko na bango zema na kiarabe nga lokona ba mwa mukepe pour natanga pe mo mwana na ukaki nga bien interpréter melodie na anglais pe ba interpréter na français biso iba na banzemo français. Quand on est dans le français, on dit sauter, boyete.
autre on est basé en anglais ou été là on est basé en français on est basé en anglais on peut défendre en côté tu vois donc ça devient en anglais tout ça il fait conférence pays à Dubaï dans la langue internationale donc ça c'est qu'il fallait c'est pour moi produit moko cher na Congo donc ils ont donc quoi matière première na kati ya RDC les tout le monde le ba cobalt les tout le monde le ba nini ba uranium donc il fallait ça produit moko vraiment à côté comme cher la communauté congolaise et la communauté étrangère au niveau international. Et on a Dubaï, il y a un conseil qui récit, il y a un récit makasi, et il y a comme ça sur na samba débat, on a pour moi c'est le béla moi ça te pour mon activité sur l'état ma partie, l'état ma partie, tout comment il faut quand même la stade. Et on a des conseils à faire, des conseils, mais nous je vais avoir un plein parce que Maroc va bien qui va bien ça va te belé. On va tout le mingi. Yo quand tu dis ça, tant on va être conseil. Bana kotanga kombo nani balo baki fali aza muninga note ona baki roga nani boye ju na faso ki nani boye soki ju faso ki nani zami faso na komba fali donc tout ça la ba ingrate et bien tout ça teki tout ça mwinda nizo pela na miso bozo mboko tsango yo molo baki awa ni bozo mwinda mboko tsango na se ya mbeto et simbate donc tout ça la verdict muninga tango sa musana bizatana et c'est le temps on peut s'amuser autant à biso parce que ngata nous avons na lobaka ngo bien na ndiko na fali les New City si les akota quartier la tene sali OK c'est bon mais tant que na New City tant que na ba New City wana na zalaka fanatique ya BCBG pour bander kaze kabona qui en deux donc maison mère na et na JB piano ngai vraiment na zalaka kota JB donc il fallait côté quartier latin na mona mimi qui wenge na kati ya quartier latin aina système ya ba frontement ba artillerie ba attaque au trans on a dit na nga mopandi pourtant ça qui nous va faire l'état abeta qui nous nzembo éternellement na zalé na ona bo donc OK fracata abeti animation abeti ba vocal non c'est du wenge na kina na ngai si la commune na nga na simana lelo ti tala lelo ndenge la commune ba grand prêtre ba bazo ya manga net ba docteur Sacha ba Hervé Katangala le nyambongo tala mo pas les couleurs de lipa donc ils ont voulu tant que no verambo azolo ba no na concert na yazo beta oyo bana nyoso quartier la terre ba mais sauf moko yo rozo ezake roza nani na mona ndiye roza vio nani vio popolipo. Est-ce que ça va pas on a popolipo ça va pas on a popolipo te bana nyoso ba ya mais moko kaka te yo beniko zéro faute beniko roza yena pour la vio wana yo cheri yo zoki maboyi roza bana vio na c'est là sur to beniko on passe à tout beniko ezayete na mona ndiye na beniko non ça to kunda la bosolo ba beta bien te comment yena fali ba beta bien te parce que auta ko loba wa ke non ngai na yoka na tena mutu wana yazo kama na mwana nga po abenda mwana nga makabu tout ça la clair déjà moteur mazolo bango azola ça directement zolo bana fali poupa mais ce que bino tango zoya bozo sala lokola ke non bozo sokola omoni tango oye kabonaka jibina wera bozo bena mwana makolo pourquoi jibina wera tamba kabonaka mon vieux na respecta ba vieux na ba jibina wera tamba kabonaka oya pe ba moni mwana jibe pe PCP PC bolé à qui atiki na palais donc yesu aboyine yesu aboyine on ba carrément mwana boyati ite ye aboyine yo mutabota mwana aboyana bino ba to bota kabana to bota mite mate ndeza ba wala ba koko kama tikele zoto koma yemo na mama ko ati o to bota kabana to bota mite mate donc aboti mwana aboti motema mwana te yango yazo boyana de l'histoire c'est kazo mwana apaiser l'histoire moni que non l'histoire za likolo par rapport à Yafali, des fois, on a profité quand même de l'histoire, pas bien de Makambo. Pas mal. Ah, bien de Makambo. Pour faire ça, il y a dit que non, on a un moto, à Zamwa Likolo. L'histoire n'a pas. De l'histoire. Tu sais, papa n'est pas tali, tu as dit que non, on a bien de moi dans Makambo. On a eu un pour l'instant, on a les gens après le matin. Voilà. Fallait ça le bon moi. Il y a banga ne sous tout. Pour l'instant, on a les gens après le matin. Fallait mon les abouis. Comment fallait son article partout, tina ba Singapour. Moi je reviens en Angola awa, ngoso sala ba émission na bino na balabala, ozi micro balader, otuni mwana, na sala ngo, otuni mwana. Oyebi na Congo musicien boy. Also na yebi, yema nze moneta moko.
Dali le mana kutana na nzela na bingi mwana moko ya angolaise. La bingi na singa bi. Bon dia. Bilini bon dia. Connaissez musique congolais la RDC? Mon ami, musique congolais. Oh, comment c'est fallait poupa. Quand il y a ma musique il fallait poupa. Sunga bisona ni negocier. Kanto bibi à la semaine singa bi. Oh, ko chama musique. Bede. Et autre musique nous quoi ça tu lui dis sous musicien monté à Congo. Kofi Olomide. Donc moi non. Alors Kofi Olomide, il fallait na la corriger na bi Kofi Olomide. À part celui sous musicien sous na tuni. Nous quoi c'est autre musique. Non. Na leki na kesu c'est pas moi, ya mukolo, maman mukolo. Maman, quoi c'est musique congolaise? Asinga congolaise. Fallait poupa. Au point c'est amour. Autre musique. On dit sous musicien mon côté de autre musique. Non. Et depuis il y a singa awilo longomba. Ai singa awilo longomba. Vous comprenez? Il faut y bango kombo ya fali ndenge ezokendene. Ato batami ndenge nini? Nata kata ba wese boliki. Fali azaka daje na mitu. Zatana yi. Voilà, quand on a pas ya ndeko rache. Ana muta obina makolo pete. Azape na comparer na mitu yo, il faut que le sache et on le dise. Nazolo ba mpenza bo. Fali na Congo na mitu azani na konkirate. Debi no kanisa yo konkirane bo adversaire ne bo azani na adversaire na Congo. Ya ko lokalia bunda. Azobunda bituma. Bo pese bo tindi kene na simani azobunda no bituma na ba américain, na ba nigérien. Ce que ça na adversaire tout c'est que tout ça to fini ba ventone, to fini ba jibe, ba kinyo ça to fini ba on fallait la mise à tirer les yemo. Bon viana pena ba rosa soit de faire afani comment. Bon tout ça makoto mo tala fali pena Sony et to ba tota na Sony. Na minute ba viana ba de faire afani. Tala calendrier fallait a beti ba concert ba tourner ta bolibwe. Na ajo ya zana mwana na ajo azana mwana. Oh, tout ça la makamto tout bon maraba tout le baraba vérité. So ki azo na bi ke fallait lingara te to lobila. Mais attends Nzambe alobaka, Nzambe moko alobi soki bo umisanga te ata mabanga chaque jour émission chaque jour ça comment il yes on a rabattu on va lobila chaque jour bato na bi bazo finga bato chaque jour ya lingara te ba biso ya neti biso bato tozaka na ye na ndako ba na ndako biso ba na ndako to lobila to lobila ka ete mais ngana o supporter te so na vandi ngana zaka so na vandi bona mu to azo manquer fallait respect à supporter na ngade je me déchaîne non so ina na TVT mais na quartier boso bandi je me déchaîne na koloba pena na lobby so ina esenga kina na loba ya mabe na lobby ya mabe pour na biki le na TVT mais quand je viens à la télé na oboma makambo susu parce que na biki na le devant média mais so qui toi na quartier bobo na kuzi mbosa débat mo tabou na zong sabino na chabino je vais mettre les points sur les i. Voilà, merci beaucoup, décourage. Ouais, tout le monde qui fait le goal là na concert je passe ça là qui na Lualaba. Ouais, na Kolwezi. Voilà. Bicha concert on est gagné. Bon. Bicha concert. On va dire Dubaï hier pour le ballon là mais sous vraiment Tout est que là-bas, tout est quoi. Tout est en Belgique. Tout bêtis nous en Belgique. Tout ici. Avant pour tout mettre nous en Belgique, contrat là là pardon Kolwezi. Tout signer contrat Kolwezi, balancer date. Tant que si kuna to rejoindre maman na Kolwezi to beti ndule na Kolwezi ndeto kitikini ye ake poto on a mis sur orchestre de préparer pour na rappeler ba Gaulois biso tout pour le 6 septembre na kati ya centre culturel na biso culturel na biso ya Congo le 6 septembre tozana donc maman na ndule zana faire oyemba to bina orchestre mo zalana complet. Donc, ma gauloise, donc, biso tout aux alana, tout son billet déjà, évoqué comme un concert, ils ont confirmé, le 6 septembre, tous en biso tout billet à $15, tous alana mo bondo, tu y a bien mo bondo, slogan na biso mo bondo, tout ça est là, nabi que ba gaulois, ba toujours prêt à maramou ya papa Hervé, tu répondras toujours na nous surtout. Tant bolo ba makambo ya baninga, so ba beti concert, ba tiaka ba guido na sima, tant otali, concert a fallu pour la Dubaï. Est-ce qu'on fait bien rideau tous à la France les gens qui ont solo rideau avec des arrêtés normalement on a hôtel concert voilà bon au moni tant on le bakino bino bolo barabiso to le baraté ngaso na moni le côté na ko baté voilà to vandanga non na banda ko to bu sai les qui a confirmé que non que concert en état na bien ba rideau ezalaki wana ezalaki
la configuration à la salle complète, bakata qui nous sommes tels pour le bango. Ça, il m'a bango, il y a les cas d'émission, le bablo quoi. Donc, quand on a Dubaï, il va y avoir ridoté. Tout le monde dit, il y a ça, la combien de places? Mais ton lagité. Et ton lagité, il faut total concert. Aza artiste congolais. Fali Aza congolais. Aza nigérien, Aza nationalité, moussouté, mais Aza congolais. À part Kozalanga Gaulois, à part Maramoussou, tu retournes à la concert. Tu retournes à la total anaka. Vérité, ça m'a total anaka. Mais tant que vous avez bossé, Yo kana donc ne malé mais ne pas. Ça m'a tenu répondre toute la question. Avec ce concert, vrai ou faux qu'à Salim Pierre en Dubaï? Ngano total concert, vrai. Yo le voit makamuna. Yango na lo mais ça li l'orchestre là, on a journaliste. Problème ité mais na ka neto to lo baboso. Ndenge misuza to kunga boso. To lo ba vérité. Vrai ou faux qu'à Salim Pierre en Dubaï? Vrai. Yo qui concert Dubaï on lo bami. Mais à lo beli yango. Ele ki na moti. Yo qui mo le tira zo lo beli on a plateau. Ah si on va anga mettre sur la concert wana. Ele ko le ki na mo bongo lo ko le ko salimité. Tout ça dans le monde des médias, tu es bindé, et l'eau, ça a fait si bindé, tu es là, tu es bindé, moi, tu es là, c'est le coup, c'est bindé, donc on a dit. Moi, tu es là. Et les qui? Bon, on a ma débat qu'on a. On a ma débat qu'on a, on a quitté, non? Quand on parle à Mathilde, ma camarade. Non, le matin, c'est le concert, ma samba débat. Non, le bail sur le routine. La musique à toi qui est dans mon bon mambo ici, là. Non, le bail sur le routine. Le concert, ma samba débat. Non, mais c'est la moto. Ils sont dans la mort. C'est si. Et si, le colosal, on le casse dans le banani. Le colosal, on le banani. Yo mo moni que eza festival, eza je parle jour indépendance. Ba ben ça ba misi bele ba beti. Vrai au fond tout le monde ba misi ba population na pelouse si na mo. Pelouse on peut tondi na mo. Mais jour on va pouvoir faire ben affaires et on va résumer ben affaires. Après faire ben affaires. Là tu affaires et là déjà compris. Et Thomas faire alors qui paye. Calendrier à faire plein. On comprend? Ça se fait na benzi faire le calendrier na plein. Ils ont voir na ngo. J'ai la malembe. Tant ma bengi saki tozaki calendrier zaki na date te. Tokenda ki tobeta ki. Tozongi. Tokima kamusu. Na mito to banu ya kana bisote. Biso to préparer code 16. Et bébé bonga tozawana. O kito matobina yango. Oyemba yango. Code nini? Code 16. Et bébé bongitalité au robina yango kitomata donc na minute au pena jet set ana tenté pena au vendre pour na maram susu on est là dans un concert et zaki indépendance ba bengi on peut vendre ko baloba ka na yeme et là on va passer pour na loba omoni na za place au lobi ona code 16 so pour mo ba kizara bino pe susu ba lui que non ko binisa bino nzembo au salon promotion makabu bolo bebele mais tant nzembo bima ata misa tapa me yimba na tena mino kabati net nzembo ni yimba mtembo kabati oyo yebi na peso ka bana bino ngai pe na tuni yo nzembo nini oyo kya motena mino kabati yimba to vanda kya boke ote dynastie simbite oh mais ka ya mwana mtebeta na baba fait tout oki na baba yanga mtebeta à part dynastie na mtunzembo ni yebeta ndeko cheo seke isuni ndazo baba kamna baba ala ni bla osekati ahebi kana mama asepela osekaneza ko c'est la vérité. Vous comprenez? Osekaneza ko c'est la vérité. Donc so ok na baba fait la minute à part dynastie obeta nini. Problème est nini biso to beta musique qui est terre à terre. Beta musique et tant nous va aider ces statistiques que les obeta na ngo. Tableau rectangle. C'est un symbole. Et là rumba to za génie, to za nini. Donc, là, on met ta maman musique, on met ta maman, c'est tu vois, on peut dire ça, donc, il faut que j'en ai au Vandi, oui, il y a ça, nzembo quoi, seconde chance, au comparant à nzembana. Seconde chance, au comparant à nzembana. Donc, boyara, on ramona, biso, on m'a dit le kuta, on a bien, le kuta va mettre ça dans la moitié. Le kuta va mettre ça dans la moitié. Mais ça, sur le calendrier, après, on est beau, tu vas mettre na collège. Quand il y a un la lancé date le 6 septembre, tout ça, la salle culture na biso na Congo. Na Congo. Ah oui? Mutayambo, puis na, ça, moussane kaya ki Mutayambo. N'enga va guide la génération 5 et la 5e génération, à présenter à bango na franc congolais, il y a un personne qu'on dit sur tombe, ça, le fond, mami. Mutabet, c'était, hein. Il y a un autre qui nous ressource là,
Mais tant aux autres, il complot, ils ont ça la main, ils ont informé, parfois pas aux informé, mais si rien n'a pas de connaître, c'est sa question. Si rien n'a pas de connaître, ils ont Simba té, Simba benda. Bande connaître ba lobby, ils ont ngate mu lobby yango. Ils ont moko ya moko pe azalaki mutu na bino ya golwa. Je pense que comme Nezoya, alors que non, faire na orli, non, faire na orli et Simbaraté. Par rapport au non, voilà, Didier. Voilà, tout est champagne. Et Simbaraté. Donc orli besoin des alliés, va éliminer Ferré. Bah éliminer Ferré, parce que Ferré tu as bien là parce que adossa la bande qu'on a là c'est ça voilà c'est champagne même les moments pour ça là ça les moments Robinson la vérité à quoi ça peut la vérité comment on peut la vérité voilà c'est champagne monuma on regarde que les nakini Ferré dans ma part on l'a la flat d'abord là le bosson dans les bisayo la famille a fait rigola les bazabon là moi foutu là hein les babotami bango nyonso ta foutu là la majorité ba la kinité Didier bango tout ba na poto on comprend bango tout ba poto nga mema bango tika osundula bango na poto yo kana biso bien osundula na poto so ke ba pression ndako oza mukolo oza mwa mobali ozo ya basani obi yande baluka il faut battre le sous salaire na mbongo feza wa monanga d'abord pour toi zo bano la émission mutu David a bien bien je na sepena David mbele pa bisier ozo sala la kibondoki yeba bete ya batonga na poto te sala kan su bien te tano mlenga zala ana bino so ba lobi samina ba vérité comme ba te ba bete moto ngano te ya ngeke dinzo mutu sala kan su bien to bomba vérité ani mutu normal a telema bonde ya telema mutu ne sala su bien te oh yula na mambalo mutu normal na ko mambalo ba wana mutu normal à part biloka mila wana mutu normal ko ba biloka lo ba vérité te et vérité ni yo lo ba chéri ko la asala ke pas vérité faire au fouke par rapport à ni après ça geni oh azana on peut ça ba pesa ka en tant que yaya ba ka un jour au poto azana mbongo wa futa bien pas ke poto lelo aza papa na poto na ba na mwasi na bana mambo de non tout c'est grâce à faire rigole. Le blom sous to ya répondre on te pose de nous répondre ngo et ba no ke ga bien te mon ba blom moi mike kota donc moi na bien zo wana mutu ne déjà ko bouger na alba no donc autant on gère mutu aloba autant ni façon ya mutu bizarre ni tira olandela et donc wana penda tout les kisanga ya kalwa ovana na kizengi muna tanga soi moyo ka mutu te kwa za ya kizengi c'est rigolo pena bande ko na mo ozokoka okozoswe na bango est-ce que ça fallait demander ba tumusa utika wana poto zo mona o mabe kazo tika ba tuna poto ko so te zala ikeno abamima e poto te avant na na kini ileza ndenge nini kwa sana poto au makeka ba respect ba se retrouver des normal ba bota mi tata ba comme moko zela nini la kisi ke chirili na zabon au se retrouver te bino ko moni place à l'équipe émission le bien est-ce que c'est la première fois nani cheka sala émission même na wana babilo balo bana yaza na musu ka cheba kipane kola na mwana dezo mutayo le tsanga mabeba mimtsanga munga mupamba kuna oma nolo babilo msudi kala bon bien ka poda David Mombela lobela ki yona mona mwelo ba bakira ada ndoki yabila zangi kala oza ndoki soki za solo boza na chiri gola ndozo babongo ibondoki bino boko ye abike leki na mtotele misi famille mtasali kombo na famille na bango ye banizai ya bagola o vanda poli akufa pona ni na raison ni pose ni bino bo se pela kuto se kri wana bimi bino bo na ye bakeno fali nem tano nga fera kufa bino bo yo comprendre que non lelo ndeko na ye ngo fere nem tano sala et pas mtu ndio sala bien. Est-ce que vous venez à l'hôpital pour au moins na boite champagne donc vous venez à l'hôpital c'est batonga tonde na comprendre muti disons na mutu champagne c'est que na micho fali soit tika ine Kenya parce que les wa faire bana bana na yuta ba fali mais le bino comprendre que non les autres pas bana ko na moko utabimi chango za mutu bana et ko ute pas na ndenge nini ngane na vani ana plateau to beta masolo mamu ya bien maka munge chamu ya lobi bilobalo bane wana
Et t'as lié là qui moutouni bouger. Biso dans un concert les 6 c'est en matière. C'est matière et biso dans un concert les 6. Aza Gaulois, mutalo makamana za Gaulois. Kaka ye mo lobby a biso aza Gaulois wango kaka ye mo lobby a biso ke non aza nani mutava na mlande kwa fera keza wayo na nini. Azo biso bomba libosa bando saba alo ba ngo za siko. Alo ba ya bilo bana. Oh, on peut soutenir Fali dans ma concert na on t'a remettre na porte malgré que la date nous tourner américain. Pour ça, on a été vraiment les orchestres comme on tambola kuna. Le moyen que oh là donc ça casse na ba tu simba to ke liboso. Alors de la makama concert na bango. Malgré tu meta mana ngote. Ah voilà. Décourage. Ngano to ke mutu lelo. Deko chéri. OK. Tout le monde a qui concert mo fallait betaki na parler du peuple. Oui. Pendant ce beta concert mwana moko ya mobali atelemi bakomi awa fali popa isali fali bien abenisi na ndako mutu suma place na paradis pona bolamu yeke bien abenisi na ndako besali passe à $300 batu balobi tenga ngana mo panzi na zo o batu bazwini yango na mema pana bino parce que ya papa na biso tira zo représenter balamako orchestre na bango yo pozo représenter orchestre na bino bino nde bato bolobaki makambo wana ke non apesi $300 et là on a envoyé à mulumba oloba mabe biso tolobi to yo otali bon OK nalandi ba golwa balobi il fallait pas apesa $300 parce que fallait na monga monaka azopesa mutu 300 na c'est ça le coach on répondre à la question d'apona azopesa mutu $300 et ça mokie bango ba yiko comparer na mbongo yo faire ya uti ko pesa pe fille moi na moi c'est mon boye je crois na concert on a carré je crois après ça que moi ce qu'on va comparer va dire que non c'est que faire à Kabaka qu'il fallait $300 pe ba yeko confirmer on les sous petit fallait va vendre na Marcosis ba bina Marcosis que non pakola ye Marcosis ça va ça $10 sur $20 je paie ça petit fallait kudu ça petit fallait pour pas nango a finir on balamo pe moi na té mais par rapport à makambo wana na yebito golo bani. Bon, $300. Moi, je suis Patrice, ingénieur. Je suis $300. Et ça fait mon cœur. Mais na muta komi na nzoto na ye éviter jour nini kolongwaka génération tikali. Yo kana pesa. Au moins to zamba to tangi, to sambeli, to likana bi na malongi. Ah, dans beaucoup de la bosolo ya to la vérité. Tango bato baki. Au moins tango oui. Et ça, l'histoire de la Bible. Et moi, je suis qui l'a mouké. Après ça, qui est au mouté, quand même, un mouké. Mais après ça, qui est en ambition. Et ça, des gestes. Pour ça, on va tous va manger à groupe, on a payé journée, on va se mettre au cabine, t'as dit, c'est mieux. Mais le fait qu'il y a Kabaki. Avant, on a commencé $10, ils n'auraient pas se voir Kabelo. Le fait qu'il y a Kabaki. Le fait qu'il y a Kaba. Non, ils ont un simanae. Oyo osali pona mona na simana e ezali te kaka po Alex Bato ki apesi asali boy pona mona wana asali boy akilaki na mimi voyage asali boy rien ba biso tozala na bamboka oyo Angola to mbongo to buka ngote to mo Angola ba luka ngona pasi biso beti ba bali tant tiki ba carrière football et comment il faut kotakayo les abattements boy pe mo ezati me fali aye awa na ko foutre la bana ba classe na collège moi j'ai trois enfants. Pendant qu'il fallait aller. Ce cas-là, nous aurons on a foutu dans la classe, c'est pas facile. Donc il faut que ça donne abota malango. Fallait ça le beau pété. Asa mutaza bolamu. So otali ba vidéo ya ba te belé ba leka ya mabe ba loba pona fali. Ba tona ba ya fali ya mbaba. Alisa ki mona nana no wana bi. Ba to ba oyanga bazana, ubando pakola ena. Bon on a pakula ye bon on la podium na avec bato ya les ka kuna po bana pakula ngamo na pakula aussi ba oya yi ba masa na yi ba sawana kapisi masa na joli yeli na boti joli yeli bipongo yeli wana ba masa na ngai donc asana petola zo ba pakulos o fallait sala ki wana o yebi mboka on est komati pa so fallait pesi $5,000 badongolo misi be babimi wana akokene pe na nzabo mona bikra
abotoli famille pe kuna ezalaki symbole apesa kino 300 ya ebele la sima ezalaki symbole kaka amonaki ninga lobaki ya pesi mo mbongo mais oyo azoki na sima mutayebi yango te ozo comprendre ezalaki geste mo osalaki abinisi loboko apesi mo nga azala awati amona ye pena bo chicon mona beninga na mopanzi afininga chicon afina ngo boye bate mais la pétition na madesu ya bale mona kepe na boye na disi mo sina ngai na portugais on tava arrache papaga même c'est populaire de expérience fui no fali em Luanda me deu dinheiro vou pagar propina para as crianças vous comprenez ezana ba témoignage ya bien belé onga na koloba apesi chikono mona ki 300 bo mena sima bino bo mitu elekaki ezaki geste symbole ba to mona ki sali bo apesi ki pétition na sima tu vas éviter donc mutu boy ko juger mutu na musika te ngana koza na kabelo bo na bi na kabelo 1000 francs 1000 kwanza boy faut de transport et tant sous autres allez oyo ozo kita nsusu na kuzu tonto wane ko damien na palais mutamona hite ozo comprendre ozo na kabelo $5,000 ozo transport tango bima tant so koma na ndako na hotel na ndenge ba mboka ngwe koma boy tant so pete nga koma na ndako te. Voilà, négocier donc quoi vous allez avoir vraiment ba question komaki photo tuna yango problème nini bozala o fali azala kana yango na cause ya makambo oyo kaka ya quand même que na makambo makosi sinano au sauter on répondre ngapete yeso apesa que petit fali so $10 na plein télévision c'est $20 donc place na ko répondre ngote mais to 500 kana question na tuna siko problème nini fali azala na ngona na dossier ya makosi. Est-ce que parce que elle a boxé moi quand réclame à moi na wana je pense que yoka ngo makosi za mwana oya botami avant na Angola si je me trompe pas 2002 Singapour même bosala baba sala même test ya si je me trompe pas wana za mwana biso to mini wana fala bana veni nguma kote koma kote ya Palais des Marbres za mwana ngana okende na Afrika te na mona ni maman a dit ça maman mokonzi on dit la ligne le quoi cahier d'écriture explication ligne il y a cahier d'écriture tant soit on a ligne ya mère na biso moi c'est kitoko bon wana mère on a pesi mbote maman mokonzi pas ça na ke je boxer wana zo ba no moi c'est mtaiba kolo mwana na biso to membi wana na vini nguma mwana na biso maman ni mtaiba kolo mwana na biso makosis bon bezo kama mwana biso yazo ba maman ni mtaiba kolo mwana yazo kama mwana biso so hotel ba photo ya mama ya fali omoni makosis te ba photo tanti Monique omoni makosis mo hotel ba très fali omona ba très fali c'est pas makosis omona pas maman il pas solo ba très né ça pas moi tout de l'actualité donc il y a actualité mais ba question européenne ta obino ozana nini to posa parce que bino ba me placer bozana di cap pour la opesa biso ya encore ezaka non nai na bonga zo ba parabole pour swingana na kati ya bali na sokola mutebo mazi ayilinga ibilamba na ngai sona la biene na mutakala bongo ba kansaninga na liboma vous comprenez donc so sokola na bali mutebo mazi ibilamba na ole kazi na kimi na ngo tika kima na ngo po ngana ko bimatena la ngai sona la nimba liboma na ngamba bana mai na kaleson wato mona ngani na liboma vous comprenez pour na tuni question wana et pour na tuni question parce que fallait comme na niveau muteme suki alongo la même tatouage ya mwana na nzoto tete ya makosis kombo ya mwana ezali na nzoto alongo la yango ya marcosis pe batuni fala bigeno je crois que ina boye bino ulandela orchestre na makasi osala ignorance te soki osala ignorance te Fali c'est un Congolais Fali c'est un Congolais biso tout na kati ya kingo wana toyebi histoire makambo ofa yimo ka lekala bemission alobango toi tu penses que non fallait les kin émission à salle émission na olanda mote bino ce que vous avez hotel pour le canal sur wa probablement te ngona na to za le lokubino question na il faut là oye pour la vérité et les kinyo surtout
Quel que soit un warrior, mais tiens, on a moutou, non, Fali, c'est un Congolais. On s'en prend. Tiens, bandi na ba quartier latin, na yema moutou, tout, banda bandi carrière solo na ye. Pardon, carrière solo, banda bandi musique, na quartier latin, quoi, bima bongo, biso tout, tu dis que non, lui là, c'est Fali. Banda Hollandais, banda Kala. Mais, il y a la seule banda bien. Fali, tu es Fali. Faire, tu es faire. Avant les lots gaulois, na warrior, ba comment, tout ça, qui liboso, BCBG, quartier latin, wenge musique à maison mère. Et là, tout le monde est bon côté. Nani aye ba musicien maison mère, te to na ba musicien BCBG. Pour le truc que na lokuta que non, na yemi falite. C'est que na bandi liboma. So na bi que na bi falite na bandi liboma. So na bi faire na bandi liboma. Yo so mona wala ino bino lokuta le kamingi. Oh, on a la question, on a continué. On a fallait tous en information pendant un macabre concert na biso. Tout que nous on peut retourner ça et ça par actualité. On ça par actualité parce que on ça il y a ce message à Warrior les 30 août oya to beta ndoni na biso bien to beta na parking été to beta ndoni voilà tika na voilà mon va question na parce que so yo le yo to rapidité ko lo bango au na bien té le quoi mo continue na place wana le quoi mo continue na place wana to kele na ko parce que ça to kunela bosolo ndeko chéri oui bo desé mo beta na Angola bo tse date na bino ezali bo beta na Bahia de Luanda na Bahia de Luanda maintenant nini oyo esalaki que non bo changer mbala moko na Bahia yo simba souté pour comme sont le 30 août oyo et comme na stade ya Pino d'Agosto bino soumeno rezongeli bino on a moni ngo rapidité biso o changer biso question bon ningezana na circulation ko kumza bakese makabu ya conseil ya Luanda awa ya Angola na mono ndimo chenga pour passer le bon funda de meno mo pao ni mtakino diaboliser kuna na Bahia o beta te Nyantinga la so meeting le soleil à Angola awa conseil la paina wana mono ndimo chinga damage la linga mingi ndeko kashi pe papa na Angola so ko si ye pas à la to fonga la sko to fonga la sko ane lo kuze ko le kadane to bali bo sami to fonga la sko le ko ni sali que non raison ni oyo ba tu ba yeba bo beta li suna ba yeba te pona nini bo changer ngo comme le 30 août na stade ya Agosto pona ni faut ba tu mieux sauver tout ça boy to vandiawa to ça conscient Suza na kati ya Luanda tuona ba province mususu parce que parce que je te l'ai ya tuona na kati ya Luanda alors date prévue artiste mukolo copie ya nduli akoma date prévue fa mukolo copie ya nduli akoma aigle o ata ligoro lo baki soye koma te donc date prévue fa la koma c'est date oyo ba taxista ya boka ba taximen basala ki basala grève na bango donc compte tenu ya makambo wana tout le monde qui ezala favorable te qui est favorable était qu'il fallait le même jour à Kokoma et c'est la jour où bana batu bana bima bango sala bango ya grève biso to qui même pas né hôtel na bino ba billet batu basomba kete non c'est pas ça ni c'était comme en Angola le quoi fallait ça te bon ça la pas conscient tout beta rappel na basomba billet fait botika on beta malede wana c'est pas un problème c'est un problème il fallait le monde la conscient wana si vous bokia mata na décembre batu ya kaka fallait ça non les ba congolais kaka en Angola Angola ba ngaba moto la biso ba ni ceux qui besoin di maete ba ka mangala Angola ba ceux qui ba ndeko na bino besoin di maete bon changer to pesa billet to comme ça na biso ya Angolais akoma ya biso pour mon ami to tembola ya biso côté les est impossible pour passer à on va se nationaliser comme Angolais il est comme côté la raison ils allaient pour na cadre makambo les gars na mboka manifestation ya mboka ndingi zalaki ba manifestation le 28 wana ni ba marché zaki date qui artiste mukolo copie ya ndule akoma yango to mona ki maya su journalisate to tiango na date monterière to ko tiango le 30 août en plus au changer mouvement qui ebeta na Bahia et à côté pour éviter le moto boka boye fallait ça moto ba fanatique fallait ba émotion tant boka kamase le kwa na mai tu nous pembeni océan moi là tu sais les kamase kwa na mai msumanga kila kia plonger na mai voilà c'est ma raison voilà tele ba dega wana la pesa ki ba idée wana la pesa ki ba idée wana pour comment tant moto boka pour place moto so linga kamase le kwa na mai moi na msusu ba ki kwa na mai binage te so moto banga moi na makambo yango sikoyo en plus côté on a ndenge tout le monde qui est moqué pour la biso côté les moqué pour ba misu ba beta ki wana surtout ya wana to obule to bite to kombola ya mo zo ilo to kombola que aux engagements pour mon les moqué to ko pene pour mon na moqué to la to bike place oyo stade oyo ya 1er d'agosto na militi oyo mutu bokote lycée monta beta yango même ya angolais
même Congolais, il faut changer de stratégie, il faut faire une stratégie. Alors, pour qu'il y ait une place, on a bêté, on a été dans la kilomètre. Bon, tout le monde a baillé pour. Bino, si vous avez une place, on a bêté. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire, comment on va nous les faire? Tout qui est, na stade, nous, il y a Sika, il y a première de gauche. Et tu vois, on a place, on a tout tiens pour la ligne. Premièrement, tout ça, Pembeni, et ça, l'équipe est soldat. Pembeni, tout ça, on a un côté, l'équipe est soldat. Et Nini, comment vous êtes dans 11? Côté armé, tu tiens, on a Pembeni, on a pour, quand ils ont, on a Pembeni, on a un soldat, à première de gauche, pour tout ça, on a la sécurité, ma casse. On boule à la tête. Donc, sécurité, à la casse, on a pour, sauf c'est mon bout d'équipe, moi, la gauche, l'équipe est soldat. Et tout le monde est bien, au tien, on a pour, biso, concerne la biso des autres derrière la montée. Et mon équipe, tu la machette, ma boule là, pour biso, tout ça. Et à bien, tu moi, Dieu, il quand tout ça là, on est non, bébé, t'as mis, on est tout ça là, oui, tout ça différent, là, qu'est-ce que c'est? Soit, oui, tout vraiment différent, là, biso, côté, la biso, moi, ma vie, il a trotté. Donc, tout ça, on va, j'ai, ce mot. Et moi, tout le monde m'a conseillé à la place, on a, biso, tout ça, il a trotté. Donc, côté, la biso, donc, il tombe à moi, au milieu aux Alawana, donc on a sécurité, on a centre on a centre ville, bon, pour la sécurité, mais en plus, il y a un billet au Mobo. Vous avez les 30 au pays conseil en Ouest à la montée. Ceux ils ont la montée, surtout à Colombo Kate, c'est pas Colombo va baiser. Tant mieux, toi, qui s'est monté. Mais ils ont un peu confirmé. Ceux va l'obliger, ils ont un peu confirmé, mais ils sont. Concert Rezali, tous en a concert les 30, concert Rezali les 30, artiste en commun, conseil les 30. Ceux qui ont le qui artiste comme la date le 26 le 26 artiste en sala le 29 tout ça na mat donc il y a kafu mais on a mettre ba balle wana à côté wana kala na leader na ngai pour moi de mettre ba balle moi na miki donc c'est donc kabola boya il faut ngana za la côté le 9 match le match le betam na terrain on a ka face là mais la sengi bateso la musique ya bien équipe nationale Léopard Mobutu Léopard il y a musique nationale fallait pour pauzala awa boya kaka naba wayo révolté boya naba porter parole na biso dans l'ombre boya kotala match boya ko kokota concert le 30 août vraiment na sepeli na eloko moko bolingo ba wayo tozana ngo c'est plus qu'une famille lobi bolingo ba wayo tozana ngo c'est plus qu'une famille c'est plus qu'une famille c'est plus qu'une famille c'est plus qu'une famille vraiment et choqué nga makasi parce que tant nazala qui na province na ndeko ya ka mamona ebo ifale koma boga isinga viens na zoya mona ko bala moka na hotel na hotel mais tant na yoko participer na réunion ba warrior participer na réunion ba warrior na participer na barbecue c'est vraiment une famille je n'ai rien contre lié ya na yé na lié na meli ba futelinga attention ba ko ndiko susu on peut warrior ataki na province mais akomi na Luanda vraiment on a sepelé na accueil ba warrior allez visor fondé liakis vraiment vous avez beaucoup travaillé na ba warrior mususu oyo bazana ba côté ya Kimbangu vraiment tozaka bana tata moko vraiment na sepela bolingo wana ambiance nango tozala inango moyena ba kombo vraiment na sepela ki na ambiance wana tozala bana tata moko ba warrior vraiment c'est plus qu'une famille tous les ensemble tous les ensemble olobarani tant ozomona que non ba tout le monde va soutenir parler mais koto ba misu basali ba warrior bango koto ba misu basali ba warrior na bango mais tant les ba bolingo ezali mais comment séparation wana séparation ezati entre les mais biso to mona mo na Luanda séparation ezati il y a des fois tous ça ba vraiment misu bazara na ba kakwa quoi mais mona babenga ngaka balanda uzele biso pia tosanga tona so mo ndambo koto na kakwa kuma tosangana ki ba nini biso to ko biso makambo eza pour biso mona biso na tona Luanda tous ça le quoi ba cellule voyez comment le quoi tona ba cellule tona ba cellule boto ya katokutana nous ce soit moniteur okutana biso te ayete mais kobenga so comprendre tout ça partout c'est plus qu'une famille et on a signé le bala lancer message au bino ozomona na miso et on te bozoma boye ce sont tous les warriors na barbecue tokutana na ba réunion conférence de compte tokutana et ça rien sous boye ba emploi du temps so côté moto to longa boye ça mais to réunion côté oui c'est pas un problème même l'aéroport au monde tous ensemble ba tenir ba ngaba interrompre ba détracteurs ba ngaka ba détruire ba médisants ba détruire famille warrior on est tous unis peu importe même si la distance tout simplement donc c'est plus qu'une famille vraiment la CP là qui a une ambiance où il y a barbecue oui c'est les maquis na kasenda
c'est pas une conférence de presse, c'est un stade, vraiment, tout continue l'initiative à Boye, Dr. Sacha, vraiment, coup de chapeau, Soba, Hervé Katanga, Elongia Bongo, vraiment, on a aussi la présence de la visor, vraiment, Bolingwane continue, tout continue dans Bongo, tout ça la bomoko toujours pour na papa na biso dinga oya to ya papa, voilà, merci beaucoup, Naïbi Geno, ya Willy Moucheni, émission les avons se déjà place aux alliés, code Mboka 00243, ils ont se fait Rach. Voilà, tout le monde qui a acheté un message de Rosani par la Gauloise au Balandio, au Colobani, le programme à papa et bon, Bisso, tout ça, on a concert à Ratchakin. Concert déjà le 6 septembre, dans le centre culturel de Bisso. Tout ça, l'année belé. Droit d'entrée à $15, coupe $50. Pardon, VIP $50. Tout ça, on a bien mon bono, tout le monde, les musiciens congolais de Bosso. A beta ndule kuna na kati donc banda ba fongola ya ngona no musique beta mite do mbala ya mo musique beta makuna iza pa perve mutazo beta tout là c'est quoi que tu es capable de prendre retourner sa place comme bien sûr za ka mbala ya moso ba fongola ko ala bino batali boso ya ngona konga za na centre culturel ba boso ça là ya ngona tout ça donc ko za la déjà golo za na no sengo po to ya kana mo bundu tano stade de Marseille to tondi ça on est à 12h et tondi bo siko wana elo ramuke. Donc, on a déjà sûr que tout le monde dit ça n'a pas de sens. On a l'état à Otiga à Libanda. On a les bossons à Okota. Fallait pas tourner ça. Fallait pas tourner ça. Soyez à l'air caca. Fallait pas tourner ça. Pardon? Soyez à l'air caca. Eh, pour les alikamba air. Soyez pour les alikamba air. Pour biso to tourner ça. Soyez à l'heure. Ou bien biso to tourner ça. Car soyez à l'heure. Car soyez à l'heure. D'abord, nous les bananes, nous les anons, soyez à l'heure. Nazo tout n'aura été, soyez à l'heure. Zéro au monde ami. Nazo tout n'a yo, soyez à l'heure. Zéro au monde ami. Soyez à l'heure. Voilà. Soyez à l'heure. Na boya penda to kota kuna. Na boya kuyawana. O magete ke no, to sa émission et que na ba tirer imate. O magete ke na na lesko. Donc maintenant que kuna poto na répondre to ke na deuxième cas. To na deuxième cas. On pasuka. Allez, on pasuka to évoluer. La sepeli ne to kutani boye, to kutana na biso vous avez un problème té. Voilà. Mais sur le comment bon, biso tout ça qui conférence comme la conférence de presse qu'on a il y a ça voilà il y a comme ça bon tous on a notre monde de la fin voilà tu quelle émission et biso concert les ana concert les après on a les dates mususuya après on a date mususuya donc mingi biso tozana toujours pour na préparer album ozoya ba golo atozi l'album wana et il y a très bien ba bilo ozana na cuisine ba lamba yango ba place derrière mki sala qui va bobisa. Mais vous avez un problème, il y a un marketing, parce que déjà, pour bien que ça va bien que ça va au plateau, il y a un j'aime bien, il y a un sur les concerts, moi, ils ont les comment, les alliés. Vous voyez, vous bâche avoir pour la promotion, ça, la bien, donc là, il y a aux alliés, il y a une invitation à you. Mais ceux qui concertent, ils sont en Angola. Au monde, il y a, tu foot, parce que bon, ceux qui te refoutent, peut-être, tu négocier. Tochallona awa tochellona na biso eza wana marketing et ça la concert les jours chiche aizala na Congo partout dans le monde toza obligé au sala mais lelo pineza qui préparer te na une invitation na bino moko donc elo wana mingi ezala bien pour na marketing on a idée bien eza mabete on vit ka bonne note na komemela pe bande comme sous message oyo au sala bien donc to bando sala chaque événement to yana moto ko charge video za chaîne na biso donc et on le bela ko mingi ezate. Voilà. Et on le mingi zate na pesi chtre la bamote mele sika zali na leki. Okoma kote kuna. Voilà. Papa na tochere. Côté marketing to so la pe makambo yango. J'aime bien eza pona ba miseni nyonso. Eza kaka pona ba goloa te pona ba yote. J'aime bien eza pona miseni nyonso. Je vais pas pour de 30 zo beta mana ba koya ba longoni j'aime bien on est sur ba TV papa et ça la bien. Moi message pas ba goloa. Et papa on va par la police. Bon oui. Des aboués. Balasima, d'une opération initiative au Balasima. Donc, oui, invitation des équipés, bon, surpris, hein, au bien un jour, moi, quand l'oublier avec respect, il y a un amoni, il fallait répondre, on a visité à Orchestre Nabiso. Normalement, il fallait tout y en avoir, on a encore ma bonne, on a encore pas Paulo Tudilo, et Paulo Event, il y a mon Tudilo, Talara.
mobali ya kitoko na makanisi ya bien secrétaire azani wana bosolo la kanga mobeti on a sima nakutana naye toluka tosala yango mbala nsima tant tokoya lisusu awa tolobela makambo ya bien na profiter kaka na pesa bienvenue na vie na nga wibe propre bienvenue na grand frère na nga propre wibe bafule ndenge oye na Angola na équipe ya basket na sengi pe na bandeko ya comité congolaise na basket ezobetama en Angola équipe awa boya to que nous soutenir bango lelo na 19h contre Cameroun donc wibe bafule boye malamu na mboka na victoire pesa. Ça fait message ezali remerciement au profito pesi mbala mako remerciement mingi na salon Bevindu na Luanda oyo aza na initiation ya bien mpona koyamba aigle Christian Barre mosombe ba plaka na bosete Nixon Longangu Blandine Longangu Ricardo Lumbu na kati ya France na bosanité Suzana Mawete Nadia place ozali mbote mingi staff ya parage nyonso Kalemba Doge Monseigneur Diogo Yahweh David Kenzo Yemoko Ngwala Tade warrior moko ya makila tuza wana na bango les 30 baka na clé ya carte ngel donc mutu nyonso donc les 30 donc danger fin les 30 minutes je pense que non yango wana bozoboto la visa ya ba nyonso o ba robeta na sima ça yo ozaka mutu wana na zala makila mwana tsemi soni ndeka na beta randika parce que parlant de courage na vie que na bagola baza kolanda so message ezali pe na ba remerciement no pesi ngala wa ba remerciement na ngana pesi ba golwa mobimba partout dans le monde esika bozali tous a toujours bomoko to se préparer pour na rozwa album na biso ezokoya to zelengo code 16 ya mibale na zana toujours pour na papa Hervé mon biso to ya na biso ba volontaire to ramena ba golwa volontaire to zana te que non kende gauche zonga boete biso to za wana toujours sans oublier ba masanga nyonso Yves Mabika na États-Unis sikozali Kadi Kaseka basala ba mote bele sikozali tozala ndeko na yo awa chéri to kutani fo na kata plateau suka wana masanga ba na capitaine bino émission ba kosenga masanga na ndi ba kosenga mo susu ba mote sikozali sans oublier Edorino Tembe moi Sinzambe ba mote no na kata bozi batela toujours ba lifanto zalaka yo donc ya mingi ezate gelo bukalambai lo sako yango esiko zali pasteur Tony inde Niclette Bukalambai wa on est ensemble joyeux anniversaire grand bord mon vieux siko zali pambote na yo joyeux anniversaire wa ngabo fete malamu nzamba pambola yo sans oublier ba masana esika bozali petit na ngalu joyeux anniversaire mbotama ela mo siko ezwami yo. À la prochaine, tout le monde a des sous. Na hivi keno émission ba tebe ba kosenga yango ndeko chéri ba location bazo ngali susu ba sije ko lobe roza susu la so mbala sima kosenga yango to luka ba sije to lobe mbala sima. Merci beaucoup vraiment to bandangi malam to suki malam vraiment po hivi keno nde to kenda na émission na biso na hivi keno ba nyonso o ba lingaka fali pupa aigle je pense que non kende papa na chéri lobby les 30 concerts ezali. 26 ba ya na aéroport to ki nous voit. Voilà. Peut-être les 26. Voilà, bon, le 26, c'est Moutinioso, Boyan aéroport, pour nous fallait pour comme le 26, le 29, faisant un match au bêta, hein, et puis bazar besoin ya hôtel amener bêta na présent la biso et en France, boya sur au monde que non n'est pas au bêta pe sur ça et au ça la bien bobi que non, yebale et rappel cop na donc tout ça on a vraiment na que non ba balingaka j'aime bien TV, tout ça on a et comme ça la bien rapidement na pesi bambote na ngana mon boss papa de Onzinga vraiment na bikena na pesi bambote place oyo ezwami yo pourquoi pas fondé Junior Malanda na États-Unis na pesi bambote na ngana Cisco Kitenge le millionnaire le jeune millionnaire azana taille Michael Jackson na pesi bambote na ngana Cédric Mbungu donc ministère ya wata yebena yake pesi ngama chemise tinele ngama chemise ça l'a bien. Et puis, c'est dit que chemise en latin, on l'a na resa batunios que non, t'as la chemise dans yango ba pesinga yi. Ba mbote na la jogo la biso silas katopa, hein? Notre jogo la question ba mbote. Nicolas meta ya bazin lindula ba foxa bolingote soke simbite benda nzoto chanzeka yango la pone nanga e Benezer bazin lindula. Soko ça la besoin ba kesi ya bien ya poto na pharmacie
Ebenezer eza wana na Kimbangu kende wana ozwa bakisi ya bien et osala bien vraiment na ebete mama na biso vita na pesi yo bambote place ezwami yo na Suisse Chéri Kasa le frontalier ya mboka na pesi yo bambote ya BBC Kasa mama na carrière na Eriel Trésor Nginamau ya Esther Ngabadi mon grand frère na pesi yo bambote merci beaucoup Rika la douce mama social mama Warion na pesi yo bambote ya boye bazui wapi bye bye à la prochaine.